tu te rends compte, ata yo, ngara ko kende ba yo kui, na bête sous arrière pour la zone na tout. Biso tu mamutuka. Et après les Congolais lingi tout le temps n'importe quoi. Le bao Bercy a bomi camarade na été, bakenda ki ambiance. Wana Bercy a yebité que camarade na kufi. Est-ce que ndenge makamane le kaki bobenga préféré? Ndeka tobaki toza toujours wana pona ko informer bino. Na nyonso ezoleka pona ba artiste na biso, comédien, artiste, musicien, na nyonso eleka na mboka na biso. Na chaîne na bino Info 16 au Bolanda mingi na émission na bino moko sans frontières. Au moni biso toza wana veni Bondo juste na Khartoum na veni à Bercy mwana bote kolanda émission tote ko sala na famille à Richard ou tiko kufa son accident na Bercy. Boka kindenge ba famille ya Richard ba lobaki. Alors étant que ba sage nde ba lobaka que non juge bien ayoka lito mon côté. Toka ki na famille à Richard lelo toza pe na famille à Bercy yango toza sur place to poussa na pe to yamba ba via ya Bondo avec ngirengire. Bonjour, bonjour. Oui, bonjour maman. Oui, est-ce que Koki ko se présenter te ba kombo na o zapena ni pas Bercy? Ngai kombo na ngai Freddy Léopard. Naza moko ya ba grand frère ya Bercy à Cartier. Oui. Bon, est-ce que Bokoki ko expliquer biso un peu qu'est-ce qui se passe na large na ngonion so poto zo kaka ki Bercy a bomi Bercy ça accident au juste ezanini? Bon, Bercy a sa criminalité. Bercy a sa briganté. Bercy a sa artiste musicien. Oyo batunion so bayebi. Et alors Bercy a zoatan ko boma mutute. Ezali acte moko normal o salami o to bengaka accident. Wana aza muninga na ye oyo tozala na bango awa depuis baza moko baleki na biso ya quartier. Et alors Bercy en attend na te. Ezali ndenge bakendaka du verre. Bercy a misala ko tambola na bango poko ekoki alinga kende du verre akeko luka muninga akuti ete. Et par après il est accueilli du verre. Muninga tango ye pa na bango ba pesi message que Bercy a ko luka ye babima. Ayoki coup de fil ya muninga alandi muninga na boîte biska bakendaki bisiko bato so bayebi biska bazalaki. Mais il paraît que Bercy moi na ye moko akendaki ti et pas ba Richard na 0R pona ko bimisa Richard. Akendaki ko luka ye akutaki ete. Nde par après nde ba ko signaler Richard que non ba ko luko pa Bercy. Ndalandaki Bercy azoki moto landi Bercy. Tango landi Bercy. Ba meli esilika ndenge zalaka na suka. Na bobimi moi ba vraiment ndenge zalaka kolanda moto ko choquer ko tolé par après ndenge Richard aza maître et yebani encadré Bercy car ndenge zalaka l'état encadré Bercy a continué na mutuka mutuka esenge elongo tango elongo Bercy Richard a bloqué mutuka car ndenge zalaka mutuka elongo balancement ya mutuka na nzela na Prince balancement ya mutuka ndé ça que Richard akoya. Mais Bercy étant que aza une expérience na volant er muninga za libanda mutuka est-ce que akuipe ko balancer mutuka na marque wana? Bon biso la monde ya mutuka balancement ezaka ba marque belé. Balancement monsieur ezata en sens sur kopanza batu. Balancement monsieur ezaka pour ko koisa motute. Balancement monsieur ezaka pentaki batu ba ningana après bimi ko bimi balancer ko zonga mutuka be mutu tamso simbaki makasi te akoyi. Mais en réalité to kiera koya ki Bercy ça qui sous marche en arrière. Il paraît à mater les sous moto à koyaki. Oui, tokolo babongo. Mais est-ce que tu te rends compte ata yo ngara ko kende ba yo kui na bête sous arrière pour la zone na tout biso tu mamutuka. Et après les Congolais lingi tout le temps n'importe quoi. Ba fanfaron batika biloko wana. Wana eza famille. A koki ko sa eloko wana te bazana rankine te problème te dans le rien boy. Muninga koi azongela arrière. Oui, toloba oui, ce qui arrière et salamaki. Par exemple ko salama oui, na kenda ki ba muninga koi. Ah koi na ko beta arrière, na panique na ko beta arrière na zonga, ta so zo muninga. Dans sa équipe distance à moulaïté, bou, boutou que mateli et coquille que salam. Na lobby que salami bongo. Na lobby que ce que tu lobby que salabongo. Et qu'on appelle, on a gozon arrière pour dans les photos au mouninga, mais bou, dans sa distance à moulaïté, à quoi et mateli. Peut-être que salami bon, mais salami bongo. Batunde bazo lukara ba inventé parce que congolais a lukaka a monté les kambwata a monité. Ata zalakité. Ata salami bongo. A lukaka a masqué loco, a salango de force, a sango forme.
ata yo moko bako montelo li solo moko ba pesi ngo forme na carte si ba panza o sango mais yo moko ye barate si ba montelo li solo mkomso yo kra yo ebite yo kutu ba lo bakado za la boy au sala boy ba montelo li solo kala yo moko kolonzo to yebiti donc congolais c'est sa façon de vie donc oya yo za richesse comme ya congolais yango wana alingi montage azala ki tel ka pesa ngo forme o yebite ouais de pas ça mes amis sou donc moi pas que non muto yo façon sur le beleza solo nous on montage. Tu vois maman d'autre part biloko moston tozo kango nenga yo moko lobi na bande l'émission que non faut ko kamato imi balé pour ça nos informations biso za ba yana bango o za bondo cartoon bondo ale ki na biso mo na biso mimi to ko linga te to inventer likambo lokuta soki likambo salami bongo eza bongo cartoon yango quartier yango bato so bongo baza. OK, merci beaucoup. To moni pe papa za pembeni comme ça to zo pe papa. Bonjour. Bonjour maman. Okoki ko se présenter pour na bando na miso bazo landa biso partout dans le monde ba soko za nani oza pe nani pas Bercy. Nga na za ya liboso na conseiller à Bercy. Oyo mwana ya pa na nga likambo papa tala boye boye na solo na ye na PC idée to solo li esili akei ke ma na ya pra petit na nga conseiller na nga mwana nga conseiller na nga. Donc so to ambi bien to landi bien yonde conseiller ya Bercy. Mais okoko bani pour na événement oyo to salama o. On a événement où tu au salama. Petit Richard à moi, petit nanga. Bercy à petit nanga. Baza ba camarade intime. Baliara na place moko, ba melara place moko, ba kabola ba passe place moko. Place Bercy aza Richard aza. Donc pour l'événement là, ils allaient événement salami, ba bimi ba ke ambiance. Après sim ambiance, ba yo kuta na kuwana. Zana ngote ndingi ba oloba Bercy abomi camarade na été bakenda ki ambiance na sima ambiance Bercy za star babimi ba sheki balandi atika mbongo mutako protéger Bercy eza masana ya za maître masana protéger tangi ba longwa ndingi ya posa ki lokolo na mutuka na ndingi ba balansa ki mutuka arate korata rata koya ki mutu beti na makadam wala Bercy sakei pour bazali na décart quand ils na sima et juillet ba télémisie mbala moko mutabando sans makila. Bon era koya ki babenga Bercy pourquoi Bercy atikaki ko assister Amina été tant babengi Bercy babengi Bercy deuxième mutugeye Bercy bimisi mbongo apesi pour ba kendene soin. Il y a déjà quoi côté on a hôpital les côté ba cheki baza ya ki ba bungsa ki mas pour ba ndenge ba cheki ba landa ba musicien akei na simanango histoire yeko bimake ke camarade na ina sima ndenga tika ki akufi eza bongo baza masana ye bazalaki na ye banda bazalaka na ye air nyonso mercredi kutu tofanda na ye ba tofanda na bango banda 10h to 17h na bambili tofandi to bandi 10h à 17h masana ye bazalaka na ye batika koloba n'importe quoi. Bon, le message est que après que Moutuna Koufi, mais il paraît que Bercy Moutakenda qui tient la famille à Richard pour nous que ça moi qui non, moi on a bien un minute à l'accident. Bercy a kenné la famille ya Richard tant bauti bandal aye ya kimika fois Jonathan a tiré la vie aye ko sa famille ben non tous na Bercy to sala accident tous na Richard to sala accident à l'hôpital beaucoup nous consisté à l'hôpital wana Bercy aye bité que camarade na Koufi. Après, la semaine, on a un message, on a reçu appel que Richard a couffé. Bon, tant que Pépé est son épaille, aux conseillers à Bercy. Pourquoi pas vous me un peu côté c'est un peu Bercy vie as artiste musicien. Est-ce que le comportement Bercy affiche à Kabakuiti, Bakoubouni, est-ce que ça Benadine na un musicien? Si vous m'avez dit que vous avez un accident, vous avez couffé, vous avez une ambiance. Il y a un musicien. Na boîte, nous sommes musiciens qui basheki balandaka po bakitikela bango eza mamba bitumba te babundi te ba uti ambiance na sima ambiance pour sala accident accident mais moi na tomoni auto suspension ka kala mingi te pas faire rigola to comprendre te ki alinga ke pa wata donc ndenga zo ka ne pa wata yango sengi ki Alexa muninga na e pa ke pa wata te moi na azala suspension moi na zaka ka pas faire rigola eza musala pata ko loba ke fanda na ndako o fanda ce que mon temps au fond de l'équipe, il pour le gâteau fan de chômeur, et on a roulé la kende wap. Quand le moment où moi n'a pas fait rigola, n'a pas fait rigola, ça n'a pas si camoroté. Tant accident oui,
patron na yepe ayokiti laisse patron ne pas oyeba nini na kosala pona na mona musala nga. Mais Sami Miguel herbe lobi suspension indéterminée pas na yo ilingo laxanine suspension indéterminée ekozala peke alongwe libela comme pe bako limbisa ye. donc d'après yo siko d'après nga ke na yebi ki azana pas faire toujours c'est là surtout un mois ikoki deuxième mois eloko esalami te azana musique ya makila amwana moke akotalisa chemin na ya kolinga. est-ce que on dit que parcours Bercy asali autie pa ya waze quoi asali be filmer pa waze quoi longi pa waze quoi akipa ya ferre après avoir cause pas ferre akipa ya wera après avoir cause pas ya wera akipa ferre lelo azani pas. Est-ce que Bercy a une chance de reconnaître l'orchestre mon pe aba yamba Bercy moto azana musique na makila azana succès azana succès bato ba ochaika pour le moment bazali boke c'est belé na mboko bazali biso ba vina ba nga Miguel a Sami Miguel a parasola ngi na grand prêtre so na ke beta porte quelque part nandimni ke a kotaraka. Ok, merci fidèles internautes pour s'abonner à la chaîne Nabino Info 16 tous toujours na Miguel. Bon, est-ce que ndenge makamane le kaki bobenga peut faire aza content faire aye biango bureau na mobimbe bi ke Bercy ba utaki na mbata na boîte bazoya accident salami mbata koi aye biango bureau ekoki koyoka po eza sango epanzani. Est-ce que bobenga ki pena bureau à faire répondre ko confirmer que non na minto Bercy azi probablement sérieux à ça accident mutakufi voilà to lo baté Bercy mo kaza numéro patron na ye mo tanga zuli kamuseka obenga patron na ye abenga patron na ye etali kamna kwelele za buibui wana donc na yebite kana yebike Bercy aseka benga ki patron na ye siko ba évolution na morgue kunezo kende bozolandela ba détail nyonso na morgue mambo za na bien zo la ekende la bien ekende la bien malembe donc ils ont que la bien malembe bon kambo za na Bercy na Richard bandeko to déjà ba famille ça na kati mabe rosa la te donc likambe salami tous les deux familles to za bomoko to lukandenge to kunda ndeko na biso ndenga kufi ba démarche ezoke malembe soki nzamba sungi de ba semaine to bandala to robimse bembe poto kunda. Donc iboza en commun accord na famille ya Richard to za accord na famille to ça ba démarche sur na famille là-bas la famille ya Richard si on a mis au Bercy azap il paraît que Braza te azani kana kin ani kana kin Braza te ya bomini mutu te aoki ma Braza ndeni za accident abomina mutu te azana ika na kafouage afai na ye azo lelande kona esika na ye afandi ao lelande kona esika na ye obika kin ndenge balobaka lobaka akoleka bamolakise misapa ne place mo afai na ye ao lelande kona ye ao lelande kona makasi ana souci makasi bato no soba loba la mutana souci Richard ka Bexa zata par bande kona ye mutana souci Richard makasi ka Bexa zati. Mais tout ça qui interview maman na Richard abaki ki Richard na Bercy pari bazana ba compte à rendre baza we la moi ces afro les afro et wana za mamalukuta ana mamalukuta na ba wela ka moi si bazala na chaque jour ba kemela masanga moi so ba wela ndeni ba so ba weli basi ba koma bina imba loba la tete ba ko bima ndeni kama ndeni ba ko luka na supo ba bima wana za mamalukuta ya ba choc mère a choc pour moi na blasma lobero ya eroya pa loba ka Bercy na Richard baza ba pire ba créera ba cri bango mibale ba bandi banda bu mwana ti ba koli ba cri mususu Bercy aboa ke ça rappelle à Richard aye li mutanga ba sala ngo ba mibale ba luki moyende ba bongisa ba mwana boa kian. OK bon cri oyo Bercy aboaka je me rappelle bien à wenge maison mère aboaka motokolia na enda ko boma yo tokolia na ekenge donc on pas bexp Richard Virunga pour la cri wana na éviter soka boakela aboaka la cri wana c'est normal que yatangai tango zolia na mutu foza le kenge mutu so zolia na yo yebi vina ete tolia na bandoki tolia na batu musu ba masa musu tolia na ye alingaka yo zwa te yo souffrir ya mona ka ye danser kaki danser ça ya makila netinga Sami Miguel oya koyeba yebi nga sala kombo na ngingi ti banda bumola na koli na zana ngo ya makila basomba ngo te to que leader basomba ka te ça elo ya makila eza ça
Donc par là, il fallait se connaître et qui à Bercy Bali ane pene kenge po eza créer le bito qui mangote eza crier mo comme d'habitude misango tombé que non allié peu proche na ye aller proche na ye te so golia proche na ye babanda kala Bercy asali ba 600 makasi aliana mutu te ozoman aza déjà mutu comme une expérience en musique aibi ni na ko sala na ko créer le moi muke na beti ko simba donc aza na mama donc to boy tende ba musicien za na kisi eloko nyonso na vie eza ye mpe lelo mama jeunesse ndenge oza soko lobi ozwi jeep bakomobango tozwi kisi mboka na wana ndenge soki oza na nzala bakoloba te zwa kaka. Donc ozo confirmer que non Bercy pas azalaka na kisi azalaka na kisi kisi eza makambo nzoto moto ayebaka yango te so moto aza na kisi eza ye avant oyo oyebaki azalaka na kisi fa aloba noke motu nanga azalaka na kisi soki moto mpe azalaka na kisi alobaka te abombaka. Mais yo za conseil na il faut yeba pe que Bercy azalaka na kisi pourquoi balinga ke pa wata donc nganga na senga kisi sacrifice abi donc musika te funa beta ka Charlie mama dada kisi ezalaka ya nzoto ya motu ye moko ayeba yango ozomba nga na telema pe nga pe na kisi na ngati nga nasambla na amour siko yo yebi yango yoki yango lelo leso pe na kosi na ngayo ozomba kisi motu ye moko ayeba yango ke na gwa elobaka te lelo motu nyonso so azwi ka succès bato baka kisi nzambe pa salaka to bosalaka nzambe te ka kisi nzambe pa salaka donc motu pe succès ne peti wana Bercy so bozwi bo tolongola kisi aza na misika makila famille batata na bango nyonso ba musicien bazali ba musicien bayemba tata na aza musicien alango déjà ya makila te bien sûr kaza musique ya makila mais bino pe entourage na il faut bozwa pe temps ya ko conseiller ya ko maîtriser pe siko na minute oyo Bercy mwana ndenga za boye yo za conseiller ya Bercy mwana oza pe papa ya Bercy mwana okoloba nini carrière ya Bercy mwana eza réussite ou bien eza pe na médiocre mpona assurance ya mwana ngai petit na ngai carrière neza mulai ya mwana ya mulai makasi okobota pe mwana na ndaka za bandi tola batata musu bana mo bakuluna abundi bakangi akefuta mbonga bimisi abundi ayibi akefuta mbonga kisi eza ka neti ba leader ba bokola Bercy musique na orchestre na bango asa ka mwana bango so asale rep papa o pc punition après punition zonga suka longa koyoka Bercy pas ndenge Bercy kala ta colite faut qu'on dima pe mutu akoli pe abunda ne pe suste azara komani calme a osala vie na yo ya sala malembe ana momine na pale bana ya zobokola bana ba otanga aza sala suba loyenge wana te pecha koli na yo ezana wa accident ezu bango bon ezu ça accident mais erozolo ba ke Bercy ya koli aza responsable aza famille na aza mwasi na bana mais toyokaki ke Bercy azoki suspension suite à bituma moko to bunda na shabawa ba osengi mbongo ye ka malinga ko makama ba sengi mbongo te ale mbala moko bani makofi suspension eza mama musala eza mama bituma ta bunda te ya makambo na kati ya musala na ye na kati ya musala na ye nde ba makambo eza na bango ba mona yike ele susu wa telemela ki mutu moko boye soit disant boye ba lelele boule ndenge zala pecho pa milaxa to pesi na moi suspension eza wana eza mama musala abunda ne suite mwana bata aza yanke soko yelie oye na gauche akubeto droite eza ndenge wana non yo za na ko encourager yango bon na la ndongo lobi que peut-être a déborder ki na musala mais pourquoi ka Bercy pourquoi kaka ba déborder mais la ka Bercy pourquoi ba tumusute kaka Bercy alonga pa werabi que non nzaleza na wengi OK pas faire risque bato ba lire batonda pourquoi ka yom doza suspension mais c'est basé belé pourquoi ka Bercy bon na et pas faire ka Bercy mta suspension ba msusu pe bazwa bazali ta zwa pe mi azongi eza musala eza tata na yete asala pa mutu so sali mabe kolo na ngofo ba no fanda nan eza logique. Ok, merci Miguel. Conseil no ko pesa na bateau nyonso bazwa ki information na ndenga mabe okoloba na bango ni pona ko kitabe mutema na bango en plus na famille à Richard sincère condoléances na famille à Richard tous a toujours ensemble donc conseil na ko pesa na bateau lemso balobaki ba biloba loba mutu lobaka likambo yo moni mutu ko lobaka likambo te yo yoki olobi de loba likambo yo vivre ozalaki wana expliquer ezabo bino bandi ko loba biloba boye Bercy abomi camarade na zonga rien abomi kana na kene ko mona Richard Siga lali ba bukeli makolo mutu finani Richard akufi aza normal
mutu nde azwaki choc na mutu ane normal toza bandeko Richard leki nanga Bercy mwana nanga leki nanga toza bandeko famille Richard na biso tout na ba famille Richard toza famille déjà likambo na biso ezi biso tout tofanda toluka solution tobona so banguna bauta parci par là bakota biso mo tokozwa solution po eza famille tofanda tokabolaka pasi na bango zoma tofanda toluka solution matanga ma eroleka nango bien pecha okundama na sengo eleki oyo koyala sima tokoyeba su na sima en tout cas batu bakolanda boka toza bien Bercy aza na ye bien azolela camarade na ye na coin na ye fai na ye tozolanda ba démarche malembe semaine notre bana lende aussi la semaine notre programme jour to bimisango poto le la Richard ne sengo to kunda ne sengo donc ba massa ba mikili boye barake o eza mabele mame eza ngoto ekoya ratezala toujours likolo o sai Miguela okopesa moi ba dédicace non po na moni pe fina nga paza pembeni aza emso aza emu Paulo ba la pesi ba dédicace tanga e pa kama na nga chama sum d'Apocalypse étage à souka hein 10 brassards likolo na ye na pesi mbote pa moi na nga paki mabanda les millions de Switzerland de piste boga na sidi ya kese quand peut Miguel yango na pesi yo na pesi fiston malula lilimea grand prêtre na pesi mbote na bana nga Karine mabanda Laetitia Jano Bombenga Chovo Engambe ditu masala nga na kati ya Nantes kini yango kwa Khartoum yango to basala ba makambo Didier Maseke Mikola kangi ngiringir na ndenga danser na eloko moko boye donc char de combat donc kolela leli ya trop masala nga Jano Bombenga na pesi mbote na masa tu bana ngoto tu bazana kati ya mikili o bazana bangola bambote ya trop donc masala nga Lisemba Chovo bambote ya trop natiki bino nesengo to mwana bino to soutenir petit poto lukato kunda petit nesengo waza la volonté numéro yango yo abwaki moi 20 moi 10 poto lukato contribuer to kunda petit pesa numéro 090 39 69 804 090 39 69 804 moi elora muke poto soutenir petit amso kunda na honneur abana ngiringe ciao. Ok, merci Miguela to moni fait pas pembeni peka mwana ngirengire Via ya Bercy PKK, bonjour. Bonjour. Qui se présenter te ba sokozana ni kombo na yo relation ni bozana ngona Bercy mwana. Comme on a eu soba ma foi relation tout on a Bercy besa za petit na ya quartier ba on ba petit ba koli na kata quartier na misu na biso. Bon, ezali kamoro ya kokamwa ndenge makambo ndenge leki oh Bercy a tuti camarade na ye Bercy a tuti ndeko na ye. Bon, et là on le baraka tous les chauffeurs biso tout chauffeur moko te jamais dans nzela bimaka aga no sala accident za la eloko mutaka na raté soki ya tout aki ya solo soki pe asala gini ni po eba kufa wana to ebi yango te ba to ba eba makambo za ba obazaki sur place ba on ba lo ba vérité ya ba makambo wana on a mona ko lo ba yango wana siko étant que parent soki zaki na minute chose zaki ke Bercy bena mwana kufaki olingo kangsa Bercy bo lingo sang. Non, et on s'en a pas si d'abord pour moi man en kangse na ba vérité il kamango zalaki ndenge nini tant que na ba vérité so kamango zalaki ndenge nini donc justice ngo kata likambo ngo tikai mais oyo ngabe na chauffeur ngabe na memara na bité que na tongo le lobby na bimi ambiance moko boye na bimi na 20 na bimi na keiko sala accident bina tout amutu na zanayi et ça pas simi na motema mais likambo photo e bon que non et salama ndenge nini. Est-ce que tout a gagné des agis n'engagés biso no yo kara pas batu o azaki si place sakata likamwana il fallait botu naye pour aibake a ça no vérité likamwana mais bino de bozana Bercy fondé tout na bino po bino ba via Bercy bino na mitu bozana Bercy explication claire to zon pa na bino ah non oui to zana Bercy premièrement accident de Salamaki c'était un quelques groupe 6 personnes ba équipe na biso na tongo ngai na bibi na tongo la tunu ba bi que non au Bercy a tout dit Richard Bercy a tout dit Richard comment petit ne se uta jouer téléphone a bengi Bercy ah moi mandere ni ah moi mandere za boye Richard azana hôpital aza grave dans hôpital ah mais biso de gars Richard akufa bina ebité bo benga nanu
petit Seuti abengisu mutu azali na kati ya na hôpital wana bio Richard akufi bon ba exception suite elinga akufi te babika Bercy a tout Richard akufi. Mais il paraît que ndé bata mbese bazaki ba onyo na kucha makasi. Est-ce que penza un musicien conscient akoko kondo na ma air wana na so faire masanga? Bon bango balobi azaki na kucha makasi biso tozalaki te photo yebaki batu mususu alobaki yimta memaki te batu babiki eza mutu mususu amemaki yazaki pembeni siko vecteur to bango ndenge. C'est ça le problème. Faut pas qu'ils soient affectés. Nana même moutou. Son nana même moutou. Même moutou. Là il moutou mususu. Berxa a un problème. Berxa a un problème. Ceux qui Mercedes n'est dans l'assurance cité. Ceux dans l'assurance c'est un problème. Mais ceux qui Mercedes sont dans l'assurance, il y a un problème. De le bar qui maraka pour na robanga makamunde bato la accepter misavi bato baza koloba. Yango eloko ya okim la yango wana. Pe na robanga bon ebi na vie eza so mutaza na succès mutaza mutelo ko no luka so mutakufi e bimaka ka mutale atakufi kindo kya famille atakufi mo za na mabene moko boy mais tanga kufi na maboka Bercy waka Bercy le pour na succès lelo besa ko sa mo eloko ne mo weba e gangi su mokili ba bia oyoki alexi camarade na ye donc mokili no ka marque wana. Bon selon est-ce que goza le kamba famille ou bien peneza le kamba qui sa Bercy? Bon finalement on a évité ceux qui dans la famille n'ont un problème ou bien ils ont un problème ou bien Bercy pe avec un problème na yewana na évité de l'autre ça on a gagné tous on a souci à petit frère na sa caractère petit con la biso donc c'était petit moi comme on a Facebook venez ni micro no monde dans la terre pour peut-être sur le chaque fois appelant moi secret na meli tout solo lui tout ce qui wana simizela kenaï tant de quand donc même dans mon Facebook ça on passe pes na sala na l'accès ba totala mutakufi mais et sala nga so même le na tonga vana bima na tala na Facebook de sala nga pas que to perdre de petit ngambe ngwana petit mo calme na quartier donc to perdre donc ça la passe. OK, merci fidèles internautes, vous s'abonner toujours na chaîne Nabino Info 16. Vous a toujours resté branché scotché na émission Nabino sans frontières. Vienanga to komi presque na suka ozana dédicace bien moi bambota opesa. Oui na bambota opesa surtout na massa na ya Suisse na pesi Pati Bofondo Mbote na peti Okazile Malatan journaliste à Makasi na kata Genève na pesi Claude na kata Valais na pesi Madi na kata Valais pe Bibishi Mbote minga tro on a souci ya mwana. Vienanga yupe o mwana Suisse. Oui, na Suisse, na va na canton de Valais na kata Suisse. Parce qu'on a kino e sa vacances pour toi na ta vacances te. O legi li papu e kino tondeni. Non, depuis na eki ça fait na ko na sali 5 ans. Bon, là le papu te za ka mambo ka ndenge za ka foi ba mapoto fo za la ka kacha kuna. Kindo kiango foi ba kuna ndenge ni za la ka foi ba kino elo ninga na yeko sala koto. Merci. Non, vient nganga bino kuna trop bata fufu. Yo mo bifuna on le bien. Donc c'est que ça betango allez. Li papu vie. Non, hello bote. Ouais na makati. OK. Fidèles internautes na labine trop hein vient ngai moi dédicace taka yo pe yaya Bercy mwana. Ouais, pesika mbote la ba masalanga na Angola. Na Soyo, na Luanda, Trésor Moussansala, Angola, na Mwasi naye parfaite. Donc, na venanga na Mekele, na pesi venanga Antoine Kimasi na France, Mbote, venanga Lilime les Japonais, pesi venanga Isha Masunda, le Kamasudra, étage Asuka, Mbote Bele. Bon, na Soyo, na pesi baona so baibinga Mbote, ngaza katakin, kalatena ozonga Luanda na ozampanziona, to monana. OK, viens pardon, ti ozo ça va dédicace question mo elinga na mutu. Pourquoi pas accident na le cas qui Bercy mwana état que Congo. Le point que komi tika na la police te. Bon, maman, oh lobi wana esala makapenza bongo. Na logique eza rapena bongo. Mais faut koyeba. Accident ezaka na ba réaction nango esala ka mutu na nzoto. Accident musumu ndako sala ngo et rendre un peu sage. Et même la police. Accident, nous sommes d'accord ça là et paniquer à Zokimba, qu'est-ce que ça soit accident. Et ça accident, nous sommes ça l'accident. A qui mi pas bimbo kakenaï. Donc accident c'est pas sans ébélé. Parce que oh il y a 100 ans qui minute wana nanga na to ebiti. Et là on y etinda ke na police te nanga na to ala kite to ebiti. Donc accident ndenge nango. Nako connaît mutu siko to soli ngo awa isili. Donc connaît mutu siko na police. Nako connaît mutu siko na banimbango. Donc, ils ont pas sens belé accident. Ndenge ça la sensation dans nous autres. Et ça quand tu te compèses tort, ben tu compèses raison. Bon, est-ce que jour corps kobima, est-ce que Bercy moi na pe akoya na matanga wana?
Bon, normalement, atayo, atanga, na action de salami, mutu nyonso, mutu moko takolo bakakozala. Mutu nyonso na de yuana, ezala ngara na koyati. Ezala yo peso ezaki yo olunga oyati. Ezala général, ezala colonel, ezala ministre na action on a islami pa na oyati. Mutu nyonso akoyati. Pour na biso na babi bembele salama aw, ba musicien ba vina so ba prêtre. Ba kufa na bango, ba yate. To kotanga ba komba tuté. Mais botoyebi. Un tel, soit concert, mutumo akufa ayate. Soit musicien un tel, akufa ayate. Donc, et ça, la marabongo. Donc, n'est-ce pas nangai mufinu kuya ngoto, nenga oloba, Sami Miguela. Abi bien. Eza pasi, peut-être ça na quoi na yazo lela. Et a pasi, asa na sengote akoye bembe ona. Akoyate. Eza na ngana akoyate. Et a pasi, akoyate. Eza la yo akoyate. Tout le baté que peut-être akoyate. Et a pasi, akoyate. Ok, d'accord. On a une question moko et yelinga minsoyo. Accident na et salamaki. Comment c'est fait tiba kangeka ba petit ba tena Bercy moko azaki en liberté tina moi lelo. Eza nini? Bon, mutuka wana, eza mutuka, eza ka sport. Tabsu bat bazaki na 4 bazaki akoka. Mais suite ne mususu bazaki pembeni. Ba ke mutuka keite, ba batikali. C'est par là. Tant ozo lukapo ba yeba ke no bozalaki. Ne bazwa ka batute. Exactement que tu ne pas finir la case de sport non et alors quoi milou nanga yona ya muke so to coach to koki ono so batikali tamba kwa luka ba yeba mais que non intela zaki na ba kanga bino oyo ngana memito kei donc c'est ça et ya karaté que fallait am ba liko mutuka non mutuka bercer za sport mon no so bien oya bien donc Simon vraiment pour na wana petit ça quelque part azolela azana komba kitoko Simon ya na ba kombo musuti ba kombo musuti salité en même temps vrai kombo Simon. Donc, Simon la minute azana mawaza quelque part azakolela. Mais comme aza mutune baza proche na et puis tous les deux femmes bayebani, au moins il faut ça l'effort azana matanga ne ko sa famille ne peut bien honorer matanga. Il y a maître na za pembe na e. Baba, c'est vrai ozoloba. La pire raison, il faut azala. Mais ça fait mal. Et a pas si azalate. Et a pas si pour azala ko za bembe onate. Ça fait mal. Mutu nyonso akozalate, ezala yom to sala kiango. Olunga ozalate. Eza ngana zalati na bituna te ba autorité ata ba nani ba papa mususu tuna bango est-ce que ne bemba bongo ko zala akodi soka na ozalati e ukukate a ozalati le deux familles baza déjà na masolo bazo solo la masolo za genre to za famille batu baluka ba jijon ndinga mabete to za famille to yeba on se connaît oza quartier na biso. OK, merci Adolphe de Switzerland binomo bolandi to za na kati ngoto to continuer toujours ka ko développer. Bonjour. Oui, bonjour maman. Boni, okoyoko lobanini pona événement ezoleka o babi Bercy bomi moto. Peut-être on combo na et puis expliquer bison. Ouais, on a courant mambwanga donc ancien de Khartoum vraiment na ngirengi donc na ebi Bercy moi na très bien. Après ça na ebi maître Richard donc petit na biso to kona bango. Donc tu es bani très bien quoi. Ko événement o ndenge leki et ça bino ndeni. Non, événement le qui ça peut passer parce que tu perdre au abisso yangirengi mettre mbata. Donc ça peut passer mais c'est là balozon dit abatu bazolo baloba Bercy lié camarade na e banini non ça bongoté. Bercy ko lia Richard parce que Bercy na Richard donc ba mi intime banda bomwana. Donc Bercy azalaka na Richard. L'événement donc ça m'a ba danger au Bercy à défendre Richard Père Richard à défendre Bercy ezakaka nzambe nde mutalingi yango salami Bercy asalelo te pona Richard po aza ami intime naye donc banda bomwana donc tozokola sama. Donc d'après yo camarade akoki jamais ko sacrifier camarade naye. Non ezalaka nango mais pona Bercy na dimiti pona Bercy wana pena donc na melimbondo quoi pona Bercy na melimbondo po Bercy betek vaso au Bercy sala na biso mo kamukisa biso tozo ebise ke kende kuna te ngana okende te na lingi tozalaka na bino toliaka na bino ba 100 francs to salaka na bino boy donc o pena donc naza contre ngo ya makasi pour to yebani tous les deux familles to yebani biso tunde toza beba na ngirengi to yebani pena très bien donc naza ngo pena contre na ngo contre. OK, c'est bon matanga soki bimi supposons que za na Kasavubu. Il paraît que bino bana ngirengiri bonyata makona Kasavubu te pour quelle raison?
te wana kuta sexy nga makasi po eza na batu o banyataka kasavubu te neti biso bidok to nyataka kasavubu po biso to na ba passeport rouge do partout to kotaka do partout bena to kotaka do biso pe kuta o sepela trop Bercy mwana o bat bazolo ba kimi asali boy biso etaki ba vie ya Bercy ya quartier ba vie ya Richard to sala un effort que Bercy a remona ta camarade neta na dernier jour na quoi to sala pene fort wana donc oza ko assurer batu nyonso ba na so que non bo sa pene fort bino bana ngiri batu ya Bercy bo sa pene fort na jour matanga Bercy za sur place to sala effort wana parce que eloko ezate to yeba na biso bien eza makamu nzambe ne muta permettre na nyonso to sala pene fort wana Bercy batu ba remona yata 1 minute na matanga Richard po eloko ezala ngote ozo banga te que soye matanga suma menace mo akase ko sala pe wana te menace ezala te parce que biso toza lobaka ka kezalaka ke ba jaloux peut-être ya Bercy pe batu o balingaka bana ngengi bakota kasavubu te donc yango peut-être ya buzo bande koza na cadre wana quoi le bibino boza oza soda oh non comprend te passeport rouge lexi nini oza soda oza nani non comprend te naza soda te nazaka courant monganza donc ba sien ya carton pe ba mbia kangiringi donc un abi passeport rouge parce que biso kota partout to tambula butu moi donc to kota sala biso te po biso to abata ba jar wana te ba façon wana o bango ba memela bato donc biso la ba façon na to za te quoi na sens wana. OK d'accord c'est bon dédicace nao non na pe cigare Fiston Malula immortel na Switzerland mbota trop na pesi vie nanga Pascal Yombe prêtre les gars à Salomon des États-Unis bambota trop na pesi vie nanga Sami Miguela na pesi petit frère papa Roli mais na mambonga na Luanda pe famille mobima na Luanda donc bambota trop quoi na CP na honorable Dadingi na vous voulez vraiment na ngiringi ratongo donc na CP les trop merci quoi. OK merci à trop bambote nanga na frère Richard Madeka. Bon, tu comprends que na fait émission na bino bolinga mingi, bo s'abonner à trop na chaîne na biso Info 16. To bo s'abonner pe le source na Info 16 Njonding. Wana eza uniquement kaka pona bomona ba théâtre na biso, ba théâtre moko bien e ko relaxer bino longa bino ba stress. Na pesi ba remerciement na nga na ye moko 16 mm na bosanité Kabibi Kanku vient nga Komba Yunga mokonja Espagne. Adolphe de Switzerland, relation à des mazobs, bon, on a tout ça na quartier, na bosanité Nancy Diakese, maman sociale, na bosanité Yemoko Irène Wantarababi, Yenem Takangi Suisse, ambassadeur Raymond Singa. Relation à des mazobs, ya ngoyo, ba playboy tout na Belgique, hein, à la Louvière, ya bino yango boza toujours branché, scotché, biso ezalaka musala, atolo la biso formaté. Awande boulot. Ici on travaille pour bilambeza nango ya lobela kutute. Nanga sape ate nanga léopard de la sapte pona kana lobela bilamba donc bozaka bino to monani kaka ezaka bongo.